Va confirmer en gomme, tout le besoin participer mawa. Bateau théâtre ou encore nous les femmes, on dit de manière générale, il faut monter bako tambola. Et puis après cette vie, vie monsieur Zarana Lola, vie monsieur Zarana après cette vie, tout le ballon la télé fait le thème, une vie est après un de tous Zarana ah. Donc tu es baka tambola bien. Abano bana mon Gabriel, moi qui tout le monde sur les réseaux sociaux, c'est déplorable. En fait, moi on a comprendre. Est-ce que bien la vie à son vivante, que son âme repose en paix, n'a pas moïnaé. Est-ce que vous avez un problème na Gabriel? Parce que nous qui paraît il a nos bimana mon Gabriel créa moment bon. Est-ce que c'est vrai? Non non koloba mingi te parce que Duchesse aloba ki ebele. Tu sais bien que tant que Duchesse aloba ki a ma émission na ye les qui sur les réseaux sociaux, beaucoup de personnes en parlaient, artistes comédiens, batakina qui est mais tout le monde que artiste bazo kufa. On se pose la question pourquoi liwo zo comme la bango. Oui, c'est vrai. Madame Gabriel, Yaza Mukolo, Mona Gabaza Mona Mukie. Donc, Azana Kati Nabango, le roi Moutou, et le Konyamali a l'idée sur la rate à l'idée. Donc, Niamaza l'idée sur Wana, a bêti les solos qu'à l'idée. Vous comprenez? Et c'est le côté. Bien que te belé baïna qui et tout ça, mais même tout ça qu'on les capé dans la télévision, il n'y a pas n'importe quoi, mais tant que moutou babi, eh, Maramba le pété solo. Oui, Maramba théâtre, c'est vraiment dégoûtant. Et ça vraiment, n'a habité ce soir ma boque, tout le monde ma boque, tout le long ma boque. N'attends pas maman, ma belle, maman mon pépé, tout comme ma camotin. Maman mon pépé, il a travaillé avec des jeunes. Il a travaillé avec Lomé, Soukari. Il a travaillé avec des Inga. Vous comprenez? Mais tu bandeko balandi topesi bino mbote partout bokolanda biso ne naloba toujours na mikili ya poto ya Afrique na kati ya Congo Kinshasa na Brazzaville na Angola partout na monde mobimba tina ba Australie boye malamu na émission na bino face à Wechi une émission auto embelaka bino bato nyonso c'est-à-dire que tolobela culture religion politique tolobela mamtu. Lelo na mama likambo na likambo tali bayi théâtre bayi mabokende batangi tshasa balobaka to kweli ebembe monene actrice monene o ayeba na komba dia na otiko kufa otiko tika biso. Alors na yango to ko vanda kimia te to lukinde kona biso ya mwasi waza pe chroniqueuse na mama o etali théâtre c'est-à-dire journaliste o ayambaka bato ba théâtre tout ça to meka ko na to so la to ça la banane il y a des comportements, il y a des comédiens ces derniers temps et que ça la peine mal monter bah te béba se perdre en monter na ko kenamba on peut s'amoter na ngona dini boninde ça va merci beaucoup mbote na yo mbote pe na bande bazon da biso de partout na chaîne abonnée merci en tout cas émission très suivie je te félicite merci beaucoup en tout cas merci hein de bonnes merci. Ils ont présenté Ndeko Alexis Wechi, accompagné na Oyabiso Cadrer José. Un grand merci à Luzolo.
Enoch Luzolo, merci na yo na Musato Bogosala, Jonathan Boulaba, merci na Merveille Lukeba, Joseph artiste Malebo. Un clin d'œil spécial à Jonathan Lukusa. Jonathan Lukusa, partenaire officiel. Alors maman, tout ce que vous m'attendez, maman Nadine, tout ce que père de Diane, Oazali, artiste, meni à Bana, maman, théâtre, moi, Kala, Aza parmi Bato Bakota qui nous ont avant. Les lois Tiki Bisso, qui AVC, est-ce que Yoza Muto Yambara Bango, Zalarana Bango, Yebi situation à Bango très bien. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Alors, respect en tout cas, na Moli Monae, il faut vraiment respecter Moué. Bien que ceux qui moto à Koufi, Maramboye, Marambo et Belé, Asalaki, 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 Boé. Mais nous, en tout cas de la presse, que tu es journaliste, qui n'a la bande de l'école, tu respecteras bongo information peu hein ce qu'on dit la source pénate mon lo bango exact bien que internet chaîne na monnaie national ça n'importe quoi alors la dame était malade oh bisoto yebi asala ki AVC asala ki hospitalisé bon à Saint-Joseph falanda ki baswa nae bon akufi hein les locaux a passé na ba comédien bango mongo ndao bazo to moni ba na réseaux sociaux bazo publier pour nani ka biso pour nani ka biso ba tu lokola batu nyonso diwe comme la ramutu nyonso na domaine nyonso en tout cas et pour rater les journalistes ba kufaka ba politiciens ba kufaka donc batu nyonso ba kufaka mais koloba que na ba comédien comme moi mingi là c'est vrai parce que récemment on a perdu maman Chako avec la première ligne à Koufaki et après maman Chako il y a eu encore un grand artiste Ozali Bongo Guy Mario au Tabongo na groupe à Muyombe gauche donc bazo Koufaka non non koloba mingi te parce que Dichesse Aloba qui belé. Tu sais bien que tant que Dichesse Aloba qui a une émission les gars qui sur les réseaux sociaux, beaucoup de personnes en parlaient, artistes, comédiens, Takina qui est, mais tout le monde a que artiste Bazo Koufa. On se pose la question pourquoi Liwa zo comme la bango d'une manière brisque comme ça Koufa mbalamoko ba Koufi parce que tout le monde qui mundurait bela quitté, musu zo ka poison tout le monde récemment Caleb Toukeba na lobé qui va empoisonné tout ça ils ont comme la caca bango pourquoi tu évité est-ce que bango dit ça là-bas qu'ils est solo ou bien l'okuta c'est ça la grande question qu'on se pose. Merci beaucoup. Alors ma question on est tout va non pas Diane beaucoup fa Diane quand le biona bango moka ba comédien ba comme koloba kino ya Gabi Mutasali boye kingani Mutasongi si boye en fait moi na ko comprendre est-ce que Diane à son vivante que son âme repose en paix na bomo inae. Est-ce que vous avez un problème na Gabriel? Parce que qui paraît-il à nos Gabriel créa moment bon. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai. Tout le monde qui a les réseaux sociaux, je ne confirme pas, mais les réseaux sociaux, tout le monde qui a les bongo. Gabriel, il y a Mukolo, Gabriel, il y a mais oyebi biso toza bato to panzaka sango. Likambo au moni vérité na ngote kolobate. Bien qu'on a réseaux sociaux, tout le monde a jeunesse et belé, bazo prôné. On n'a pas battu, va confirmer qu'il y a un bien sûr, va confirmer un mais tout le monde a participé mawa. Bato à théâtre ou encore nous les femmes, on dit de manière générale, il faut monter bako tambola. Et puis après cette vie, vie monsieur Zarana Lola, vie monsieur Zarana après cette vie, tout le ballon la télé fait mais une vie est après un de tous Zarana mon qui a. Donc tu es bako tambola bien. Abano bana mon Gabriel zaki moi mki to mona ko ba réseaux sociaux c'est déplorable mais to lo ba que le ko la ça kufi moli mon ebe mala kimia ezala ki aso ezala ki lokuta point d'interrogation parce que mutu moko a checké pe micro boté lo ba que non ezala solo mazam moi si mona Gabriel bona na habité oui maramba théâtre oui parce que mta kufi oui maramba théâtre oui c'est vraiment dégoûtant. Oui, Maramba Théâtre, c'est vraiment dégoûtant. Et ça vraiment, na habité ce sera ma boque, tout le monde tout le monde m'a boqué. N'attends ba maman, ma belle, ba maman mon pépé, tout comme Makamota. Maman mon pépé, il a travaillé avec des jeunes. Il a travaillé avec des Lomé, Soukari. Il a travaillé avec des Inga. Vous comprenez? Mais tu as bon, peut-être que Makamona peut pas nous avoir mais ils allaient qui n'étaient allés loter. Donc, tu as théâtre ba bongisa. En tout cas, ce qui m'a bezali, d'ici taloba qui m'a belé, m'a balélé, m'a lesbienne, tout ça, ba bongisa pour que maman tambola paix bien. Parce que qu'est-ce qu'il veut? Ba gagner un peu nini papa. À part nini oyo, qu'est-ce qu'on dit?
makambo nzonzi nde bazwaka mwa ba quelque chose makambo net nde ba YouTube nde mais na le gouvernement na biso bapesa bango loka malonga te bambomana po nini naki lesbienne wana o balobaka soki basala baki lesbienne parce que eza babiso mining na pamba te 7e bagarre aza moko na bango a confirmer kango yemo oui aza lesbienne mais misu ba boya ngo tilelo voilà 7e malo misu ba boya ngo wa biso ngana te ke ba ondima ngote bon oui 7e de l'école bon ouais ezali pe moi bien pour que zaki juste interpellation hein oh ça ngo tika neti muto sala na ngote o bitia la place on a point au sala na ngote même si 7e aleka lobby na hein mais 7e pas moi m'inquiéter 7e c'est une grande dame sur le lobby c'est qu'il y a quelque chose mais il n'y en a pas batté donc pour dire que bato théâtre en tout cas ba bongisa nga pe na ebité maboke théâtre na biso Congo bazo prôner plus makambo ya tina te au lieu que ba wela ba œuvre na bango et qui ne musique qui ne liboso mais non il y a que des bêtises aux yeux avancés bon né le côté et puis ça on a lesbienne et puis ça on peut la coulisse et aux nini rien du tout. Toi tu penses que thème mabe wana ko ba uzana entre bango pour biso thème to lo bango eza bango ba lo bango à chaque fois on ba lo bango nganga te kutuna ah mutema mabe belé alors belé mutema mabe on a zo comprendre c'est à cause de quoi parce que bien toyoki na compléter le moment bien toyoki et là ebomi na AVC za souci parce que comme un souci ba na robenge souci na banzonzi et puis nzonzi ba bakatela batute ba fasa ba komba ba baninga na bango on eza bongo bango pana banzonzi so ba pesi yonde osimbiliste wana okati baninga ezaka lokwa odile senga te odile senga na États-Unis la mignon na aigle jaune yaka lokwa lobi bolukela nga mwa liste nasala mwa filme na nga mo aponi baterre na ye aponi ye moko mais soki aponi tabi yo mpe atikeli o choix mpona mpe oyo ya bien oyo basala mpe casting na bango mais yo lokola oyokaka na kingandi te okatiti mabanzo nzingi eza vrai bakatana na bango donc elo bawelaka yango wana bawelaka mais oui toyokana na bien na yo mais so ozwi problème na nga bato moto azwi problème na nga nakobenga yo ti na bana weti o wana yete bouton mais alors que tu as vu que Diane est actrice munene na scène en tout cas na ebité abana pe nzonding tongo peut-être nzonding alo te futa te ba $20 à cacher ba $50 pe ntam susu kilo yo yebi tam su po fele elonge mona na kana poto des jeunes mona o atinda moi quelque chose mais tam su bazo le côté mais bozo bomana pona yango poison pona yango mbasu pona yango. C'est déplorable. Mais est-ce que tu as dit a raison, qui tout le monde est condamné et puis sur la vie bien, tu vas condamner qui va théâtre et puis tu vas spectacle. On a des histoires. Donc azana kati na bango loko mutu et loko nyamali ka l'idée sur la kata l'idée. Donc nyamaza l'idée sur wana abeti li solo kata l'idée. Vous comprenez? Et c'est le côté bien que bato belé baina qui et tout ça mais même tout ça qu'on les capé na télévision ini ne mutu alobi n'importe quoi mais tant azongi mutu babi mamba lu pété solo entre bango na bango bazo chichoter babi mamba dit alobi en tout cas eza ngo solo mais na beza là que pour loba ki yango et mukili mobimbe yoki mais alors que mamba sala maka poto ce n'est pas bon eza bato yo ba comédie eza bato ba pesa biso lokumba ba otombola bendele ya mboka tona ba acteur minene ba actrice minene tolinga te ba coller bango ba bêtise moko boye vous comprenez ba coller bango ba bêtise moko boye de rien du tout ata za na vie privée na ye moko na yebi pété bon vie privée pesa la soute bango asaki de kambo pas réseaux sociaux de kambo pas réseaux sociaux on so ba ennemi te ndine faut aura benemi oui tu faut aura benemi. En tout cas merci beaucoup de Nadine Toko kenda bien être ça la bien il faut qu'à barakine zala il faut qu'à ngana ite yo kana te il faut qu'à dire à somme ta kufi c'est que poison c'est que nous sommes ta kufi c'est que va combien dernièrement tout que comme mama Caleb poisonné il paraît est-ce que vous savez ça Caleb tu que ba te pesi mbote vous savez maté que mutu mo ya théâtre kufi to pa beli et qui est normal faut ça la qui muta théâtre muta mais nazongi si on a débité et depuis mission na ba ki ba batu lokola batu nyonso
babelaka lokola bato nyonso bakufaka lokola bato nyonso liwe eponaka te mais théâtre okomi ke soki moto atie poison motu kingani bon nayebi te ezala mpe ka soupçon ou bien oconfirme mpena motu yango omona ntango atiaki poison ou bien boluki motu yango botuni ye bokangi eke atiaki poison. C'est ça la question. Parce que si moto abiki atieli nga poison bon nga nayebi atieli nga poison nazotatone nanu ke nazalaki place tel nazalaki na weti nayaki na pero luwara tozalaki na ye aire wana nde bakotielanga mwa poison mais poison mosusu batielao mpe kala oyebi batielao kala befe nango ye lelo ozo comprendre. Donc bato ya théâtre nayebi te bango na bango poison bango na bango bon eza vraiment bon eza babese ezaka na mosusu babese batieli o poison bon pourquoi aussi publier? C'est ça aussi la question. Batieli o poison omibomba te po ani olobi opublier batie photo batieli nga poison pour que mutu wana aya kosenga pardon ou bien bato bayokama ou bien okebisa bato wana je ne sais pas. En tout cas likambo ya poison bato ya théâtre so batieli o poison yo moko mpe mitala ozalaki mpe na problème na nani obi barankine oyo mpe esalaka ke bato batieli oloka mabe soki oza na problème na mutu te oyebi otambola oyebi loliaka bon misu mpe kaka ozaka na étoile no batieli o poison mpo na étoile bien sûr mais il faut éviter baproblème. Il faut vraiment éviter baproblème parce que ozalaki mwasi ya moto nazwa te ozalaki mobali ya moto nazwa te na milie na ngai en tout cas nalinga na ngai ndehors ya milie na ngai ekomaka nango biso tomonaka ti nous les journalistes eza mwa mpasi toyoka balingani bango na bango mpo nayebi que non naza na vie nanga privé na vie nanga professionnelle on fait la part de choses mais bango ezalaka bongo te tu vois kasi olingo ozala na mwa orouler carrosse oyebi le bien matériel aujourd'hui surtout na baartiste na biso nayebi pe te bango na bango kaka c'est ça biso na biso kaka oso comprendre. Donc il faut mpe mwa respect ezala oza mama na kati ya mosala ya théâtre mitie na place no oza mokolo oza jeune yeba kotosa mikolo koaffronte bango neti olinga bango bon kitoko te yango moni tokoloba toujours ke lelo ngai personnellement alexi oji napesi la duchesse raison tout la duchesse olobaki oza na raison aza mwana mokete aza mokolo la duchesse solo biso moko tokomona yango tomoni yango lisusu apres kokufa ya Diane. Alors ndeko nadine tokenda lentement et sûrement na émission na biso na ninga tuna mutu na moko matela na mutu tomonaki dernièrement awa bandeko ne ya bata théâtre babimi toujours pour na s'opposer na ye alors que ezaki moment moko ya esengo moment moko ya bien moment moko bakoka opuba sepela tomoni Diane autre kokufa na zone misusu moi nsima moke totokoloba bien akufi tomoni bato bakolela apres kolela tomoni kaka bato théâtre baye balobi okoloba nde toti kolobela yango awa mais sikoyo Diane mama Nadine yo yambaka bango yo ozalaka na bango est ce que si un conseil moko opesa bango na micro ya CPN awa okoloba na bango vraiment weti osekisinga likambo ya conseil oyebi ata bayoka na bango te eza mopasi bato bamona neti bamisu bango lokola bastar baartiste minene babengaka bango deja quelque part bayebi ke soki neti exemple je donne un exemple maman Olive abengi bango première dame honoraire abengi bango ya ozanga te ada star monene bokonseil opesa ocomprendre so babengi bango mpe première dame actuelle maman Denise Nakeye oyebi kani bango basunga baartiste yo opesi conseil nini c'est ça le problème bayebaka kotambola bazala en bon terme na mutu nyonso relation ezala bien na mutu nyonso bien que mutu asepelisaka mutu te mais ozala irréprochable eza mwa pasi mais ozala quand même irréprochable trop réseaux sociaux mpe yango mpe ezoboma bango oyebi trop réseaux sociaux mpe ezoboma bango fais ton travail soki vraiment oyelaki théâtre soki vraiment oyelaki art sala mosala na yo bétise tiango mwa mosika donc ezala bien donc tolobela mpe na likambo tokokamwa nga en tout cas nayebi ke nakoloba mabe te nakolobela o moko eza très important mpo esunga mpe bao baolanda biso na bato baosala mosala na ya théâtre toremarke baactrice ya théâtre bakobala na pasi moko nayebi te likambo ngo eza nini dernièrement
nena toto koloba mama kanunga balaki moi mama kanunga bali na moi de puisque balaki likambo ebimi pourquoi soki babali po likambo ebima déjà bana promo série babala raté comme mes amis est-ce que mibali bakimaka bango to ezaki bango balingaka bango libala te po oyebi ke oma pe mibali bakimaka bango toyebi ebele baza na mibali bakimakima bango ayebi na bamoni akimi likambo weti likambo obalela likambo ya nzambe ti ezalanga likambo ya mutu te ezala likambo ya nzambe so nzambe alingi mutu abala obala moninga so abali yo mpe koforce te mpo yo obala mpo ezali wana eza temps na ye ozo comprendre mais dire que balingaka kobala te bon eza mpe mosusu balingaka kobala te peut-être aomona ke so na balibala ekanga ngai amwa libala ekanga ngai nakokende tournage air nini moni actrice bonga babengi yo boye show mbala mo okei nayebi kaka mambanzo nzingi bakobomba mo okei mais soki molambelaka papa asalaka boye bana mosusu bakimaka na bango mpe mais soki moninga abali na ye chance esourire abali na ye akei ye mais soki obali nanu te mais reforce mpe te mais soki moninga mpe abali batika bilobaloba omuninga so bali boluka ba rubrique mo bo créer ka neti bo sa ko dénigrer mariage à mutu non c'est pas ça c'est pas bon na ba misusu bazana ba mikolo age ko ken ba 50 mais age ke na de mais na libale yete manga sepela nga ya mutu mso libale yete aboti na ya ok sepela nanga ndeti Viviane amonaki aboti na ye Viviane na lobaki non nga ba sentaki nga oui aboti na ye balanga te libale yete mais ça komi na zema aboti na ye abokoli mwana c'est pas un problème pour libale ye non te au forcer te pour équipe ça ni apesa mbali mbongo bala non a continue ça musa na ye soki mwana zala abokoli mwana ye mais libale yete moi ça appelé robala mais yete komi tuna yete po oh mais nango te peut-être tamboli ba bamoni za kacha mabe peut-être mais ça kacha bien moi qui libale yete attends jusqu'à ce que quoi bango ce que vraiment ma case comme je t'ai dit tout à l'heure, les femmes sont appelées pour se marier. Donc, tant que bala c'est pas. Il y a bien, au balité. Non, attends jusqu'à ce que le mariage est roya. Yo bandina na mambo koleka oyo siko oyo koleka mambo koleka o vraiment na kata théâtre bo mobali ni nyango linga yo moi si wana. Tu pas que ça que bango mone bako kanga ba chance na bango na mambo. Bazobe on a lobi batambola nde bien. Parce que sa réputation na bango au commis à théâtre bon parents musu bakoboya bana basa théâtre les lots pena parents musu bakoboya je donne un exemple ici pechanga alobaka bana théâtre na mwana mukie maman chaka bana mwana mukie mais aujourd'hui parents musu bakoboya po makamba zo mona babite nga mwana na théâtre te alors que bino bokei bino osala musala na faut pesa image moko malamu na théâtre na biso na cinéma congolais donc bango nde basala musala ya bien réputation na bango ezala bien soki mariage est na non te omitali na kena tambola na nga bien peu importe tu attends jusqu'à ce que le mariage ekoya ne te précipite pas ninga bali sepela de baloba koluka te ba commentaire moko ya mabe bocha ba bokomo kundwa makamo akani to mona so mobali ninga bali ba kundwa makamo ya kala ya mabe poko ninga bali non ko bali za munamu ta na ye donc so za musala na yo ni pesa na musana on est mobile no liboso le quoi mariage na été tu le fais bien. Merci beaucoup Nadine tomi quasiment na suka émission na biso 2-3 mots dédicace na bato balandi biso dédicace ko zanga te zebele mais moi 2 personnes kaka 2 ou 3 de lobby merci na yo merci en tout cas na mokonza chaîne yo merci na wechi merci na Pero Loara Claude Pero Loara CPL TV chaîne kitoko image kitoko. Merci en tout cas Nayo, merci également à Aigle Jaune, Odile Senga, Zabongo na Porlaine, la mignonne, moi na banda la Tongo, un ami va bien moi banda la Tongo, Aigle Jaune, à Otalabiso, merci également na Kaïs Makumbu, Bayaya la Musica, merci na Roger Diki le Roi, merci na Jean-Paul Kadivozo, merci également à Kaïs Makumbu, en tout cas Bosé Belé, Giscard Mbedi. Merci na Serge Kalengai, monsieur papa, et merci na Yopé, docteur Bon prochainement. Merci pour l'invitation en tout cas. Merci beaucoup Nadine. Ozamba liboso pe asukate azanda kunayo. On appelle si merci na batu ba Rolanda biso, balandi pe biso na début jusqu'à la fin au kota ina 4 programme té. Mbote lisusu ebele na Caroline Ojaki.
Caroline Ojaki. Un grand merci à Grace Mbouaki, à partir de Brazzaville chez Kozi. Restaurant bar chez Kozi. Tout se passe bien. Un grand merci à Kerlin Kalouji Mabiala ya Mama Tristanzeza. Kerlin Kalouji Mabiala, responsable marketing ya Eco Oil. Bossouli Etoka, Dragon de la Monnaie, chef Régis. Chef Régis, en tout cas, merci on est social pour Nangana Braza. Je suis infiniment reconnaissant pour tout. Chef Régis, merci beaucoup. Eco Oil Madame, Messieurs, Ezagi Abino Ndeko Obolingaka Mingi, Alexis Wechi Joker, Botkala Malam.